Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet tout à fait important parce que tokomina tamoko tobandi mbula ya sika ils ont vraiment une importance monene tokoka kobeta masolo o toka beta. Molobe na bino ngai moko Raphaël Ngoma Tsasa Rango Tsasa TV lelo toyebi bino sujet ya pona nini basi ya ba riche basi ya mbongo. Mwasi soki aza na mbongo azalaka na pasi mpona kozwa mobali. Pona nini mwasi soki azali na mbongo azalaka na pasi mpona kozwa mobali? Est-ce que ezali parce que basi wana babangaka mibali? Est-ce que ezali parce que mibali bakokaka ko aborder basi ya riche te soki mobali azangi mbongo akokaka ko aborder riche te? Est-ce que ezali parce que basi babangaka ke bazwa mibali? D'ailleurs toyebi bien que soki mobali akei koluka mwasi ya mbongo mwasi mobali wana soki azanga mbongo bakobenga ye gigolo. Mais bandeko ba bolingo bapesaka kombo kaka na sens oyo, mais na sens contraire ezalaka jamais. Kutu mobali ya mbongo mona kozwa na ye basi mibale misato mine mitano motoba to pe jomi, ça dépend ya moto na ndenge ya croyance na ye. Évidemment à propos ya polygamie. Donc la question est posée, tokosala justement briefing moke. Et prochainement, ceux qui battent moni bien pour réagir à propos de l'émission Oyo, je crois que vous êtes libre, il y a qu'à contacter un numéro et qu'à défiler voilà plutôt. Raphaël Ngoma, votre présentateur, vous pouvez bien gagner un numéro Oyo 074 59 27 87 47. 074 59 27 87 47. Ba numéro ezala ba sete ebele ezala na tina monene. En tout cas soki obengi okozwa solution na makambo ebele. Mais awa tozali na sujet oyo ya makambo etali pona nini basi ya mbongo bazalaka na pasi pona ko bala. Est-ce que tolobi te, est-ce que bazo banga te baya ko escroquer bango ba musu basi musu babi ke ezali arnaque ke moto azanga mbongo ya kozwa ye abamona ngo arnaque. D'où ba pesaka mobali soko lingi mwasi azali na mbongo azala ba moyen koleka yo. Tozo considérer mingi baka oyo ya bato bazali ya ba vie normale te. Tozo considérer baka ya bato oyo ezali pena que une femme par exemple directeur de cabinet, une femme ministre, une femme président de la République, voilà quoi. Donc une femme ministre, une femme députée, mais au monde azali célibataire. Mais moyen abala ezali te pambate. Moi si dans une situation normale, mobali moto akendare pa ya mwasi. Kasi mwasi ye moko akoye pa ya mobali te. Mais siko mobali azana eloko te, par exemple, un étudiant pour que negolinga maman ministre ezali mwa pasi. Ezali mwa pasi. Souvent ça la maka bien soki maman ministre asali mwa pa. Alakisi mwa faiblesse. Mais soki faiblesse wane monani na côté ya moto ya mbongo te, ezalaka mwa pasi. Donc on peut remarquer ceux qui vont checker bien dans les entourages, il y a des politiciens, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Si au bazin à moi, moyen mingi bazin à niveau ya financier élevé, bazalaga mingi na moyen te ya kobala. Dans une situation normale, l'homme va vers la femme en sa qualité de dragueur, c'est-à-dire l'homme motokenaka ko draguer moi si, c'est souvent l'homme qui va vers la femme pour la nini. Ezali ndenge wana ndenge nzamba sarake mobali akendeke pa ya mwasi. Mais ils ont dépendre de la culture. Plutôt devant la porte tout le monde que mwasi ya mondele soka moni to ba mindele to bato ba culture européenne, pour ne pas parler seulement des mindele, mais bato ba vandi la culture et pas eboye. Ceux qui a ces pays na muto ah je te trouve mignon, je te trouve beau, ba lo barana bango yango. Mais ezala kaka ke muto soko mibali surtout biso ba africain ko za culture na biso penate ceux qui moi ça a yé à devancer je te trouve mignon et comme à l'air mongolais moi ça attend msundumba. Or moi si à s'exprimer parce qu'à Monique il voit devant lui un beau gars atali abi mobali les agents nangai ozomona ah batunaka quel est ton genre d'homme ngana ningaka mobali fazala élégant mobali fazala moi boye ala tarakitoko azala intelligent motona moto basi nyonso to mobali nyonso azali na ba critère na ye so azoluka mwasi to pe so azoluka mibali. Mais na ka oyo tozo considérer makambo etali bato mbongo, c'est-à-dire les femmes qui sont riches. Une femme riche par exemple,
la femme riche, comment elle va trouver un homme? Comment elle doit faire pour accepter un homme qui n'a pas d'argent à royer là? Ce qui te tourne basi tant interview qui basi musu babike ba mi bali mingi soko aye pa ya moi si soko azai muto azanga mbongo et comme makaloko à charge. Et puis moi sur la zone mon mingi ezala quoi arnaque, c'est-à-dire dans le sens que azako ya kuluka ko exploiter ngai pona azale la mbongo na ngai. Déjà moi si ya mbongo azana famille na ye oyo c'est-à-dire bandeko na ye babotama na ye tata mama bandeko na ye bayaya baleki azo supporter bango. Mais sikoyo moi si oyo azala mbongo azomona ke soki azwi mobali azanga mbongo et kozala lokola a supporter ye lisusu na famille na ye. Bon malobama na ezali mangai te ezali ya basi oyo balobi que parfois soki azwi mobali azanga mbongo akomona ke mobali wana azali koya koluka moyen pour azwa vie pour la famille na ye. Or la cadre ya bolingo ezali normal. Qui a l'argent aide l'autre. L'un a l'argent, aide l'autre. L'une a l'argent, aide l'autre. C'est pareil. Et ça, on a la différence de mon côté. Donc, comment qui n'a pas de discussion, tu as une émission sur Baninga Basala, et comment qui n'a pas mobali à toi, moi si, Azalia, on a poto Azena mobilité. À quel topé moi si, n'est-ce moko karalo, n'est-ce moi si la mobali. Moi si, à quel na Kinshasa, azu mobali à Yao. Mobali azu na Azena poto, à quel na Kinshasa, azu moi si, à Yao. Mais tant qu'on comme awa, apparemment, tu es sur le même pied d'égalité. Tant que tu es sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire toi tu vas travailler, moi je vais travailler. Système à poto, tu kenda kolukabi sonyoso. Yo ke kolukanga ke kolukatoye to vandi tout ça. Moi si mo so alobi ke bango, ye azalaki na ba moyen mais mobali na ye, tant que comme basala, c'est pas 500 bongo ba sombe loko to basala loko mo pona ndako. Ou bien azana bongo mingi te ou bien ou pesa penzate. Mais lobi bayo kaka ke mobali wala kene ko bala mwasi moko bo. Ah, ngai okoki ko sala na ngai makambo te okoki ko bala pa mususu. Donc ça veut tout simplement dire que ozaï ko arnaquenga. Voilà exemple moko ya arnaque bango basi babimaki. Donc c'est vraiment un dossier à traiter au cas par cas. Moi si ya mbongo to bengi femme riche, soki abali mobali azanga mbongo, bako benga ye nani gigolo. Pourquoi? Parce que bato bayebi yo ozane loko to tambolaka na makolo. Voiture kutu basombi na mwasi. Toyebi d'ailleurs na banzembo na biso to yoka encore ayemba Mario. Mario ezali exemple monene ya lisolo o tozali kobeta. Mario n'avait rien du tout. Mario c'était quelqu'un un beau gars géant, makolo milai tout ça, mais un Mario un mobali ya pembe, mobali ya kitoko. Ye kaka ba charme na ye Mario alikuwa musala te, Mario asalaka te. Mario alibaka kalobi ba konomenga ministre mais jamais ba noma ministre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça. Mais ce qui totali pe bien. Toyebi na malamu ke moi si azwaka titre ya mobali. Mais mobali jamais azwa titre moi si. Na on peut ça un exemple. Mobali azali entrepreneur. Asalaka musala mo na ye privé. Mais moi si naye azali par exemple PDG. Okomonaka jamais babenga papa wana papa PDG parce que moi si azali PDG. To mobali wana so moi si azali ministre, okoyoka jamais babenga mobali ya ministre babenga ye papa ministre. Mais soki kaka mobali nde azali ministre, madame la ministre déjà. Na lingala pe toloba kaka maman ministre. Donc ezalaka bongo. Alors, sikoyo, tala déjà makamango ndenge zalaka. Donc, eni kolba, elaksaka ke na monde moi supériorité moko ya moi ya mobali na likona moi si ezalaka. Donc, bon, si bo silikate bo limbisa, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter, mais na yebi que tam soso na bibo mais na yebi que so tali bien maluba wana na ut kolba eni kolba ke mobali ezalaka toujours moi supérieur. Donc, ya one lingi kolba ke mobali il faut aïa na mbongo système na biso africain d'ailleurs toyebi biso na Afrique ya ke moi si avant d'akalanda kwa zo lamba ko tout apondu biso toye aussi si olembi la musala utu ko kambongo kama to pesi mbongo lobi ba ko lamba pe lisusu pe oki ovandi na divan ozo zila ba pesa biloko ba tira biloko na mesa. Mais ici en Europe c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. OK musala ngai na ke musala.
il arrive des fois que mon repas au salaté, il y a des couples où il y a des gens, c'est pas un problème ça. Mais d'une façon générale, dans le cas général, on prend le cas général. Dans le cas général, réalité, moto, il faut binombalé à un ami qu'il faut, moi sinon mobali basal. Na kuluka kambongo, bokoya, makambe kosala make, na mesa 1, na mesa 1. Na mesa 10, nous ça 20. Donc, makambe zali wana. Makambe famille, et comme maka totala. Pour la famille. Donc, la plupart des gens, vivra awana poto ndengwana. Ceux qui muto zena moyen, yé muto contribuer mingi. Ezo qui peut te que la moi si tu es à la mobile. Mais quand toujours le bela ezali que d'après si exemple on a papa PDG na maman PDG, c'est pour montrer un peu la suprématie au mobile yazala na mukilo. C'est-à-dire l'homme a toujours moins supérieur nani. D'ailleurs, tu es bien na bakam susu basi bafuta mara salaire moké par rapport à nini ba côté sur la France par rapport à âge, par rapport à sexe, tout ça on le sait. Mais cela ne nous concerne vraiment pas. Moi je crois que basi ambongo sengeli bami kitisaka pona ceux qui bazen a besoin ya kobala bami kitisaka pamba te ceux qui bami kitisite et kozala moi parce que moi c'est azar riche mobile ya pauvre aya kolinga yo. Un garçon étudiant à Kolinga, maman député, ceux qui boivent dans le quartier, ceux qui boivent dans le et puis d'abord, deuxièmement, il y a un problème, il y a un milieu. C'est-à-dire, maman ministre, ton maman député, ton maman commerçante, oh yazali, na millionnaire, maman millionnaire, il y a azalaka na ba milieu oh ya kendaka. Awa, ceux qui ont kendaka na Sheraton, beaucoup d'années na Sheraton, mais ceux qui ont kendaka na Sheraton, oh Sheraton, c'est pas donné à tout le monde. Biso a rapporté à la moto nous sako kenda na ye mais yo ko kenda mbala nyo sauter parce que ozali moto ya kozo ya moke okozwa mo occasion moko kenda ki fête moko na Sheraton okozwa mo occasion moko kenda ki fête na ba grand hôtel les allées bele donc voilà je ne peux pas citer tous les noms pour pas faire de publicité pour la bango mais alors okomona bato baye moto akei Sheraton mais peut-être parce que maman ministre, to maman député, to maman directrice, to maman commerçante, to maman millionnaire, akoyaka jamais comme la masanga et pas une biso to melana karibu. Akomela jamais masanga pas ya Vivien Bonjeka. Donc, to azali toujours na place na ye akokene. Akokata suki kute pas midjo ko magalem sous fo, midjo akene kokata ye nandako. Et pas edo pe akendate parce qu'il faut mtam sous edo akenokata ye. Comme par hasard parfois star lo quoi joueur à football sala na bango exception yaka na bango na salon mais yaka na salon na biso wana ezalaka mingi oya cité hein na bi salon ya cité na salon ya cité o yaka na salon ya cité yali star oyo mingi ya biso africain mona ye na ye to mutu moko yebani na africain de memi na salon africain aye mais eza difficile milieu na bango eza milieu na bango donc peut comme riche akutana na riche et puis pauvre akutana na pauvre mais il y a toujours possibilité que mobali ya riche abala na ye moi si ya pauvre parce que mobali ya riche ya tala kaka eloko ya zoluka beauté na ye amoni yango wana parce que bon parce que moi si ya riche on ne parle pas de la beauté ici on parle de la façon il y a ko contacter moninga oyo azali na mbongo mingi soki ezali mwasi ekomaka difficile et basi bakomaka un peu réticente na likambo etali libala bazaka na mwa pasi mpona kozwa mibali mais conseil gratuit po mikitisaka pamba te ezali bongo donc napesi bino exemple ya papa ministre akokomaka jamais mama ministre apesaka jamais titre na ye na nini mobali mwasi na yo azali PDG yo ozali atoza député bakobenga yo kaka député mais bakobenga nini te mais madame wana soki azali yo ozali député oka kaka mwasi na ye pa akomi mama député mais jamais mwasi apesa nini awa kutu na mikili na poto baréseaux sociaux échange ya masolo pour vous parler aussi na likambo etali culture eyali kochange mwa makambo esili ya awa culture eyali awa ezali nini na baréseaux sociaux komona bazali koede basi oyo ya mbongo bazali na ba club de rencontre na bango esika balukaka pe bazwa bamibali mais na kawana siko oyo ya mindele awa bakipaka penza te eza kaka na réseaux sociaux bakutani mais là ekomaka tout à fait spécial dans le sens où mon ezali kaka peut-être pour na ba besoin il y a rapport sexuel
Parce que elle n'aimera pas rester avec un pauvre. Oyo azali kaka ndengwana ezaka pour avoir rapport et puis au mona baleki na bango. Donc voilà la situation de vivaka na mokili yango wana. Donc les mondele lui il prépare ça réseaux sociaux ba kuta na kabato muso mona pe suka pe ba aider mona ba azu mobali ya pauvre a aider par la commission moto ba bala na bango. Soki bolingo ezali. Bon, il y a tout le monde qui a mindele bazaka pour mona za na mbongo mais akufi na mbongo na ye o ka wa pese ki ka donne la charité. Parce qu'elle était trop riche, elle n'a pas su avoir un mari, elle n'a pas se marier, que remarier les sociétés pour la nini, pour la kubanga, moto ayako si na yene to le bagana mangala la bisu ya banakisa. Hein? Donc quand je parle de cela, ils arrivent vraiment bakamoko, les gens qui me regardent le savent très bien. Je ne pense pas que Domi Kinsala ko contredire ngana makambo na zakoloba. Alors, exemple mo ya bien ils par exemple la France. Moi, si mon ayaki na France, ayeko tanga uta Portugal, atangite asisi na médecine, tanga zungi na Portugal, akekuna ki azui mobali na ye au copain ya kala, oyo yebalaki na ye, atanga kutute azaka ka maçon mo ka ba maçon ya qui a appris sur le tas quoi, ayeko la musala kaka boy pas comme maçon, allez, aye na ye na France, na mboka moko kuna shell, ba ye ba vadi babalani na bango. Ko signé coup contrat de bail yandako, il a fallu mobali wana moi si azala parce que le mari était vraiment illettré. Et c'est en France que mobali wana komi kotanga pe ko ye ko la lisusu ayeba kotanga moi muke ndesiko na tango tozo ba boy mobali wana assez apusani na baku parce que ça moi les solo yaka. Donc voilà. Et puis pour que nous consultions là si c'est l'émission Oyo, les alliés kaka on a introduire on a évité ceux qui ont posé problème, ceux qui ont posé débat. En tout cas, maman ali kambo ezalaki les alliés nini, femme riche, pour bala moto ya pauvre, les alliés passe. Moto ya passe pour que ne ko aborder riche, peut-être les alliés passe. Mais ça dépend, il y a pas courage à battre. Ça dépend, il y a moto mibali bazaramsu na courage à ko aborder. Mais yebaka que moi si ya riche sur amoni mobali ya pauvre aza koyela ye akoza toujours na idée moto azo ya pona mbongo nanga. Vous comprenez? Donc ezalaka kaka moi pas si de part et d'autre hein. Moto la moto azala ndenge na ya abordaka moi si mais bato mususu bazalaka na moi difficulté pour ko aborder moi si par rapport ya niveau de vie, par rapport ya standing de vie. Moi si ya mobali ya pauvre que kolinga moi si ya riche arobana. Qu'est-ce que tu as toi? Est-ce que vous avez l'organe na poche noire? Vous avez l'organe. Pourtant, moi si il y a riche mon soir koyiko kamata azupe mobali au salari ni ba classe ni no tanga ni no salaka ni allez azato mécanicien ministre bali mécanicien yé akamati apesi mbongo ba fungoli garage wana et komi kobimisa mbongo et kokipe ko salama. Donc voilà, donc moi sina mobali ezalaka likambo ya ko sala ba idée. So pour sangisi ba idée malamu mbongo ekoti na gauche eko o euti na gauche eko ipe ko komisa droite na mbongo pour que explosion salama mokili etambola na ndenge bien. Actualité ya mboka Congo ezalaki dominer mikoleleki na makambo ya Peniel, makambo ya Kamere na fin de l'année otolobi toye na makambo ya Peniel, avant ça c'était Kamere na ngonga otozolo baboto yoki na sangote Kamere azali déjà na voyage a komi na Belgique. Donc Torolanda yango pona koyeba soki ya solo ba pesaki même na ba identification ya ba avion. Donc atamboli na mwana moko na maman Amida d'après ce que nous avons entendu. Mais tout ça la détail na yango te ko ya na mada to pusani makambo ya Peniel, jackpot, Denis Lesi. En tout cas makambo na ezalaki ezali matata bali kutu koleka muke mais est commis grave parce que toyoki que un des chroniqueurs oyo Aïbani na kombo ya Ken Piana azali bongo porté disparu, c'est-à-dire faut ezala kaka bakangi ye to biloko mwana donc lelo na tongo o to za ko zela to yeba soki Ken Piana bakangi ye réellement pour makambo na ou pas parce que Denis Lesi a prometaki déjà que bato oyo balobaki baloba mabe pona bango na ba jackpot wana tout baza toujours na problème contre na ye Denis Lesi. Voilà. Donc ça c'était donc l'actualité on a tout yena suka awaboye ndeko na biso l'artiste musicien monene défaut pourquoi na tie kombo ya défaut na makambo yo na suka parce que
des fois ayembela ki biso nzembo moko toyebi amour scolaire, amour ya bana. Donc comme j'ai parlé de l'amour, donc na lukaki na suki ça na masolo il y a des fois auto lobby amour scolaire, amour ya bana ezalaki nzembo oyo en tout cas ebimisa des fois banzembo na ezalaki banzembo oyo ezalaki ko sepelisa bato et sepelisaka bato mingi kino lelo. Alors voilà, on parle d'un complot ya liwa ya des fois malobezolo ba mebele bele ah tango yaki na Kinshasa ah tango kendaki ah bon. Ça, c'est vraiment les commérages de la rue. Tokoyi kolanda yango te, mais tokoze la communiqué officiel. O elobite des fois à Koufi na Covid et des fois à Koufi à salaki malaise, des fois à Koufi à salaki fatigué après par concert à Melaim et puis Ememie Naliwa. Donc ceux qui te moni rapport il y a médecin légiste, to rapport il y a médecin ou ba traita qui est pendant que azalaki kuna na Cameroun, nde tokoye ba mais si tu as se tenir compte que tu as se tenir compte plutôt na maloba oyo elobami na ba ninga na ye oyo bazalaki na ye esika moko. Donc voilà, je crois que ndenge na lobaki soki to lobite maloba wana ezali ya ngai mais molobe na bino Raphaël Ngoma lelo nalingaki kaka to épingler situation wana ya makambo ya basi ya riche babanga kakobala mibali ya pauvre et puis bazana difficulté à trouver mobali. Donc soki par hasard akutani na mobali ya riche eza un peu plus facile parce que ba fréquentaka d'abord milieu moko. Mais mosusu komona ba fréquentaka milieu moko eza difficile moto moko a pauvre akutana na riche. Sikoyo bato mosusu nek na France on connaît la pratique na tango ya ba période ya festivité minene ya ba Cannes, ba festival de Cannes. Le festival de Cannes, il y a des jeunes gens qui sont courageux, ils sont célibataires, ils n'ont pas d'argent, mais bazali ba mannequin, ba kendara toujours na ba secteur wana kuluka ko zwa ba star. Ya no mona ba star wana ba bala ka ba mannequin, ba bala ka ba danseur, ba bala ka ba danseuse. Donc parce que c'est toujours ça le même problème, la difficulté d'un homme riche pour qu'on soit moi si parfois ils la rappellent ningwana. Vous vous rendez compte maintenant, le président de la République soit le président de la République pose Makango au fond, sécurité, la président de la République Makango, président de la République a dragué. Et ça, impossible, le président de la République a dragué. Soit Koutuka, bonjour, bonjour. Aïe, ça monte sécurité, bon, il faut dire, oh, il a ma moutouana. Et s'il jamais, et donc, moto soit comme quand la standing, moi, à l'écolo, et ça, difficile à quitter la standing, assez. Alors que mon standing c'est pas côté pas à risque, ce que ça surtout moi si et ça la facile. Mais dans le cas contraire, moi si yambongo topé femme riche poison mon bali et ça la moi passe. Pande ko ba bolingo Raphaël Ngoma Molobe na bino na pesi mbote na bana Manchester Nyonso. Cyril Modoko le président, bonjour à toi. Je salue mon ami Blaise Simbou. Simbo Monta, je peux encore en profiter pour saluer Binda Bass, Kuna Namboka France, Yandi Mosina Paris, Pena Pessie, Bambo Mingi. Alors, Tokokena Moulaïna Bambo Tete, S. Benza Samim Benza Marron et Rata, toujours l'homme qui travaille moi de temps en temps dans la réalisation, il y a une émission. Merci beaucoup. Raphaël Ngoma Molobe Labino, abonnez-vous sur Ango Tsasa s'il vous plaît. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.